Mbote bonjour, ça dépend, il y a leur émission et Coco Melabino Balandia, Océan du Congo. Océan du Congo a tombé les bino Mokolo Molamu, Tikanzambe Alola, a Pambola Bino, Bisika, Biso, Ezwami Bino. Bandeko Balandia émission, Ezui, na chaîne Bino Océan du Congo, Toko Senga la Bilo, s'abonner massivement, Vous partagez l'émission, vous likez, vous tirez vos commentaires, vos suggestions, puis j'aime. Le col à mon mère de Brino, na Autriche, et pourquoi pas les number one, il y a Océan de la presse, Juka Emier, parce que comme ça, on a pour partager l'émission, Lik Makanaki, prisonnier de Jésus en Autriche, à partager à Kayamo, pour nous, la Bino, Banso, Bisika, Binso, Ezomi Bino. Bo s'abonner massivement. Merci na bande ko penza mais émission esengeli elandama. Bo partager yango bino batu boko swali bako ya kolanda biso. Pambate mosala oyo esengeli eyo kanatina fin fo ya République démocratique du Congo pe bisika biso la mikili bien so ya bapaya ya baindo ya mendele to pe baindo ya baindo. Pona nini ezali mosala monene oto zali ko sala na chaîne biso ya Libération. To zali ko tombola mongongo pe mongongo ezali bon ko moyo kama. Bande ko ngai bo kanisa te que tango kota l'émission ko partager au kofuta maté te nzamba kofuta yo pamba te mosalo zali ko sala zali mosala malamu équipe pour la te benga ngai poete esengeli to solola makambo ezali bongo malamu esengeli to kuta na gato solola kabobo mesalo équipe pour la te les États-Unis d'Amérique mana na ngana kunya dolanga to zali bongo na posa na bino yanga mokonzi na Angleterre les grands professeurs Achille Mavena molonga ene Mireille Mave toujours en Angleterre Clovis Tamutunga que Dieu vous bénisse nzamba ko pambola yo moto nyoso azana souci ya kosunga congolais azana souci ya kosunga chaîne oyo yeba ete nzamba ko pambola yo ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe il faut que yo moto pe bakoka lumumba mama nanga Odette wako to benga na to solola association comité de mama viltaneuse to benga na mama Madeleine tango ya bane koki mama tete Rebecca Bosunga pasteur na biso ya Mo Carmel na Akene to sungana Dieu n'était le taquet tumba kane konto bokila no kone fam pekato kilame bengele biso pasteur papi peto ko benga poto solola la chabienne mama sociale na Akene ba mama ya moto mochali moto mozima mite assalamu alaikum na ba musulman na ngai mama jawa assalamu alaikum na yo pe ba musulman bozana South Africa na mboka ya ngelo mpinga pena na yo mpinga ki merveille kitoko pe ba mapasa papa na mama bozali tellement ebele tika nzambe apambola bino bipai biso ezwa bino nzambe wana azana bino akobosa na kabino te na mosala kitoko bozali ko sala merci encore une fois maman Célestine dans un message na yo na Florence papa Michael Telema yo zali moto ya yenda papa na ngai telema papa mosala ezali ko kitoko pe Kongo ya biso ekosikolama ba oyo balobaki ete Kongo ekosikolama te ba oyo balobaki ete Kongo boye na boye tika na ebisa bino ete luvunu po Kongo na ebisa ki biloke mabezali tango nazo ebisa biloke Kongo baloki bazali nzambe bazali moloki akotelema pe bana na nzambe bakotelema na tina ete mosala kabuya video Mawa Bota la veni Bongolo Mayezo souke la ngana ba genou Aveni Bongolo mayezo souke la ngana ba genou So ina pusani kuna na kotinda na kei Mawa na Congo Bakoko Son Excellence le Président de la République Bato yo pesi confiance ma bata confiance ité Son Excellence le Président de la République Nayebi te na mboko soki ministre infrastructure azalaka Bota la niveau Maïka Veni Bongolo Mafi Kusana Bota la Bongolo So na pusani kuna maye eko matina mtolo La Veni Bongolo Wapi ministre infrastructure Wapi gouverneur à ville à Kinshasa Toloba te Baokanga yo Okufa Otikabada Et bébé banga akopolate Tozolo ba pour l'intérêt ya mboka na biso Bota la Bongolo Maïti na loketo so na poussani ana na tindi to continuer koloba ministre infrastructure a kosi gouverneur a ville a kosi to koloba bo sala musala te bande ko balandi soki na teli bino video oyo pona ebisaka bino likambo ya bongolo mbote na mama na ngai na Angola ba pour amento Angola no bondia butarde bonoite
na RMC kokomela bino bandeko ya Mamour Lompinga na mokitene Florence Paulina que Dieu vous bénisse maman Paulina lobi molandi munene za bongo na Rwanda Zambe apambola bino boza tellement ebele menga souci na ngeza nini mona mère de Bruno bo partager mes missions Autriche wala bobimbo silisi yango kota la ba fin fond kota la ba fin fond pesa batu tout balanda moi la mère de Bruno pamba te toza la likamunene papa Alfred na maman Clarisse la patrouille la mort nous vaincrons yoza la Canada la mboka ya joli qui est dit pe passe la nga ino ya se ante live na lobi ba maman vava ba maman ya moto mojali makambo mojali moziba mite mojali o mama jawa poete bato baike bakalisa ki ete makambo to ko seleza lokuta to yebisaki na bino banso to lobi mwana mboka Félix Antoine Tshilo ba ko keloko te boki ndeko ya batu bo baloba na ngote bongolo za bien bongolo yango ala ndeko nanga mona kini yo go kosaka baningo bala poto to yo o utaka poto ya Kinshasa zo kosa baninga ke Kinshasa za bien mboka la biso za bien o ozandoki mboka ni za bien mboko eza mabe na ndenge moko kosaka te mboko eza mabe banda lelo Tshilo bi ndenge bakino baloba tala bongolo yango wana merci mona mboka pe atelema ki pona kolakisa na bila zoka video ona memela mobile Kongo ya la biso yango wana bongolo banzele ezate Likama Banzela ezate Félix a échoué lamentablement par la Côte d'Ivoire. Merci. Par la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Takatongo Zaba Pambola Bino. Togoya Togoya Tozo Bunda. Bino Pebo s'est préparé, parce que tout s'est préparé Toko Malabiso. Ta Nzambe vous permettre. Tozali na unasango ya mawa. Yande Kolabiso Mopanzi sango Paulette. Toebite to salini na mboka oyo bo solo ezali mabe moto la moto azali nesika na ye oya sepeli ko panzela sango moto la moto azali na motema na ye ya komona vérité lolenga azali komona misusu lokola babanda bango misu bisika ya mbindo epala bango bali bolamo po bali baloki mais moto peza sala ba faculté en place de bolobaka lokota ili français bisika oyo mbindo ezali ya komona okambi ande kolanga ososwanga te téléphone ya Vodacom eza ya kokufa na ina téléphone te téléphone penda ekufi pi yango bomoni bandeko mosoto bengana na privé ta moso bokozwanga te vraiment nazo regretter mais to kolukaka si mosusu to cha téléphone moso poto cha pis na biso pesa na biso bien mais néanmoins to na 15 minutes bandeko kolanga mwana mboka ifalaki abima na aéroport anji lokolo koma aéroport ya Félix ezaka ya yela batula yela famille na ye ba congolais basa la sécurité à partir aéroport bakangi bakie na ye wapi et puis bakangi pourquoi azana droite ya kobima le peuple d'abord journaliste bana problème ya nini po boko ma ko agresser bango ndenge wana makambo esengeli bosala boza ko échouer alors aujourd'hui ba journaliste ba commis en danger ce n'est pas bien mes frères et sœurs congolais sala musala la yo soki eza malamu automatiquement ba obetelo maboko mais so ozo sala musala na mabe ba congolais ba oloba ba congolais ba na droit ya ko crier pour la nation na bango mobeko likonzi pesi bango makasi ya ko mobiliser ya ko sensibiliser et puis ya ko telemela mokonzi nyoso aso linga zo bokonzi la makasi mokonzi ezaka ya peuple ntango yo ozosala bango mabe kosimba te lelo Costa Mutamba boyoki vérité te boyoki te mwana mobali en danger bani baboma ye mpo na bolamu apanzi teke te yaya bino bokasi lokuta na bino ekovanda quand vous voulez menacer les gens boyebaki bola bavérité moko bato bayebi boboma ye te parce que abundaki komba na ye atake congolais atambola biso lokuta babe te lelo ata bopesi poste mais faut motika pe muto exercer pouvoir lo lenge ya zoyo ke la sala yango po aider bandeko na ye mais si vous ne voulez pas que bato ba sala convenablement alors à quoi est bon que bon mais la boza la toujours ba konzi à quoi est bon que boza la ba chef vous êtes des mauvais chefs un bon chef alingaka makam bandeko yanga oyo balingaka ba sala Martin Fayulu badidi pona arriver la ye na betela kabino échouer ndo moni ku oya makala évasion ezalaki te yaya ku wana na badaye ko yebisa biloko efalaki
milice ya Félix milice na bango ebima po et saboter marche et saboter meeting ya Fayulu et saboter arrivée ya Fayulu yesu ko lokola zala ke soka linga sala likamdenga sala Christian boyebite il faut ya bima neta zala te basa likampo ya lobaki na yebaki te nda lukaki malu Dieu comme il est bon et il est aussi mauvais pour la mauvais à châtier ya kabango pe apesa kabango douleur plus douleur azwaki douleur et douleur na botelaki malheur opération na échoué. Alors ministre de la justice Constant Mutamba il n'a pas aimé biloko ezo salama. Il a voulu kolandela et arrêter bato nyoso ba commanditer les Cambodge. C'est par là que moi la mboka baza ko empoisonner, c'est par là que comme na danger. Pour epana bango ko koloba bola monter ou ko koloba mosoloté. Alors mboka ni libele bokotika et Martin Fayulu Madidi a gagné pour la République démocratique. Nazali ko yebisa na bilo bandeko langa. Soki bokobo ya Martin Fayulu Madidi bozoboye pour la momoto. Boko talanzoto bokomona que plan machiavélique préparé par Manguna échoué et Martin Fayulu Madidi a sauvé notre nation pour la 1001e fois. Il a sauvé la nation congolaise, il a sauvé la République démocratique du Congo et il a sauvé les Congolais. Parce que échec ya mukolo wana et que ça échec ya Congo. Récite ya mukolo wana ndé récite à Congo pe libération à Congo kabu ya tela vidéo. L'institution de la République et leurs animateurs souffrent d'une illégitimité criante avérée, illégitimité renforcée par les fraudes massives aux élections présidentielles et législatives de 2023. Depuis la violation unilatérale de cet accord politique par la partie Félix Tshilombo Tshisekedi et par conséquent la rupture de la coalition des gouvernements FCC-Cash, le peuple congolais constate avec amertume que le pays est plus instable, plus insécurisé, plus tribalisé, plus endetté, plus paupérisé, plus fragilisé, plus désarticulé, plus corrompu, plus injuste et avec une monnaie plus faible. Les acteurs politiques de la résistance ou de l'opposition, les journalistes, les leaders d'opinion, les communicateurs politiques ainsi que les membres des mouvements citoyens sont menacés de mort, enlevés, arrêtés, emprisonnés, assassinés ou poussés à l'exil parce qu'ils expriment tout haut le ras-le-bol de la population congolaise face à un pouvoir fantoche, incompétent, amateur, immature, jouisseur et prédateur. À cela s'ajoute la stigmatisation des communautés swahiliphones, la déstabilisation des gouvernements provinciaux, les pillages des ressources naturelles et minérales dans l'espace Katanga, les fraudes douanières et fiscales, la corruption, le tribalisme à outrance qui favorise l'ethnie du président de la République, les violations répétitives et persistantes de la Constitution, des règlements et des lois de la République, l'instrumentalisation de la justice, le mensonge à répétition ainsi que le non-respect des promesses et des accords avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux, chose qui constitue une profonde fracture de la bonne gouvernance et de la démocratie, ainsi qu'un danger pour la cohésion nationale et l'existence même de la nation congolaise. Eu égard à cette déliquescence de l'État et considérant les appels répétitifs des Congolais adressés singulièrement au peuple katangais pour sauver la RDC qui est au bord de l'implosion ou de l'explosion, fort de notre expérience dans la lutte contre la dictature, nous avons courageusement résolu d'assumer nos responsabilités républicaines, patriotiques et légendaires pour chasser du pouvoir, de gré ou de force, M. Félix Tshilombo Tshisekedi, conformément à l'article 64, premier alinéa de la Constitution de la RDC, qui stipule « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Fin des citations. Nous, le peuple congolais, épris de justice, de paix et de liberté,
défenseurs des valeurs de la démocratie et des souverainetés, respectueux de la Constitution, maîtres de nos actions et juges de leurs valeurs, engagés dans la lutte contre la dictature depuis des décennies, prenons nos responsabilités républicaines devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire, et déclarons solennellement qu'à dater de ces jours, nous rejoignons le mouvement révolutionnaire congolais dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, en vue d'unir nos efforts et de mutualiser nos moyens pour la refondation de l'État, de rassembler nos forces politico-militaires pour accélérer la libération de la RDC et pour rétablir l'unité, la paix, la justice ainsi que la sécurité et de relancer l'économie en vue d'assurer le bien-être de nos concitoyens. Nous prions la coordination de l'Alliance Fleuve Congo de prendre acte de notre adhésion et nous nous mettons à sa disposition pour toute fin utile. Vive la République démocratique du Congo. Vive l'unité dans la diversité et la souveraineté. Que Dieu bénisse la RDC. Pour le FLNC-R, signé Greg Yambo, président. Bandeko Balandi, bozali kolanda la mokebi. Nayebisaki binoke, Dieu azali ko préparer sortie ya Congo. Nzambe akobimise kolo oyo na maboko ya banguna na lolenge tout. Na molimo, na nzoto, na makambu tout oyo kosalama. Alors wana eza message ya Front de Libération Nationale du Congo rénové. Front de Libération Nationale du Congo rénové, bango wana pe ba telemi. Aujourd'hui bazali ko benga bango ba rebelles. Non, ce sont pas les rebelles katangais. Ce sont pas les rebelles katangais, ce sont des Congolais oyo bazali banda ya mboka. Bazalaki na Angola, basengi bakita, le jour ne veulent pas kopesa bango passage à kobundela mboka na bango. Alors bakomi déterminé, bayokani pe bakobundela mboka na bango na lolenge. Kasi yango babundela mboka na bango, bapesi message. Et lelo bakomi koloba que ce sont des rebelles katangais venant de Angola. Nous voulons, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des peuples Congo. Ce sont des Congolais de la RDC. Oyo bakendaka kobunda pona kolongola Savimpi. Ba Congolais wala ba umela ba pesa bango ba belé, ba o ba yebi histoire, ba pesa bango ba belé. Mais tala bango sikoyo ba senga ba boyi ba lobi non, nous sommes des Congolais. Notre pays est occupé, toko tika mboka la biso ndenge wala te. Il faut biso po tozala makasi na nzoto to défendre nation. Soki tozo tika mboka la biso bongo. Batulobi bakoloba la biso nini? Est-ce que nous sommes des esclaves? Toyaka la mboka oyo po tozala baumbu malgré ba pesi biso mboka. Mais ça mboka la biso te. Biso foto ke na mboka la biso po toyeba ko aider mboka la biso. Yango bango pe basali Front de Libération Nationale du Congo rénové. Front wana ekoya. Front wana ezali koya. Po ba libérer yango balobi Front de Libération Nationale du Congo rénové. Bazali ko libérer boka la bango parce qu'ils sont des Congolais. Il a le droit de poser na boka la bango parce que ceux qui bazali na bokonza bala. Félix a dit pas un souci que boka la biso est indépendance nango. Tobi malabo umbu. Les Congolais vivent mieux parce que nous avons des minerais, nous avons tout alingaki andima. Bataillon Tigre. Alingaki andima bandeko la biso la baya pour basa la face. Pour bango ba bundi presque partout. Mobutu a utilisé qui bango presque partout. Et voilà, pour éclaircir, bateau bazan Angola, il y a milimo pe bazali. La base de l'hôpital beaucoup là tokozwa moko la bango, poto solala et les sous. Alors bande kolanga, boye bake Congo et kozonga mobimba pe to vivre na paix. Merci atako batu mabe. Nazali koyebisa la biloke bobo salate loko la zoyebisa biloko to aka la 15 minutes na sensibilisation po tozo utabaka mususu tozo zonga mwa bolembu mais là pe ko éclairer bino po boye baka bo solo po chaîne na bila vérité yango pe ya libération boyebi nzambe azalaki na réunion na bala na ye Satan n'a pas yaki des places les aki mon mécano ya Job po nzambe ala ki sa Satan que je suis plus fort
nde eloko ezo salama. Martin Fayulu Madidi azali ko benga peuple congolais pour la koya mais ba diabulu pe ba kozanga te ko kota la kati le sikawala. Yo oyo moni diabulu moko aye ko lembate parce que c'est le temps Nzambe amoni sa puissance d'ailleurs pour la libération de la République démocratique du Congo. Batebele ba benga ba lui mamoseya yo zondi mais la Martin Fayulu Madidi tu lui défends aux pour éclaircir nation mais maintenant ba chaye. Mais oui ba chaza mutumaele ya Congo malgré il est assassin. Asa pe na apport oya kotia la Congo. Mais mutu nyonso oya koya lokola satana pour la kolinga ko tenter Martin Fayulu Madidi yeba ete okozala échoué, okozala châtié, okomona mystique ya Nzambe parce que c'est le temps de la libération. Nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique. Bato bazali koya ba yebi ke kuna bosolo ezate. Mais maintenant comme le président de la République est déjà là parce que bolinga te ngala ofungola kamisu. Martin Fayulu Madidi a kozwa kitire ya bokonzi. Akobe ma transition et a kozwa bokonzi ya solo au peuple a kopesa ye. Alors yo kolala te etumbala yo elingi ezwa valeur. Lolenge oyo bundela mboka la yo, lolenge oyo kufisa bato, lolenge oyo mona pasi, lolenge oyo pesa bambongo na ba mela yo, lolenge oyo ba énergie na bato bandima te, lolenge oyo batila oyo ba poison, lolenge oyo bakanga yo ndeko la ngai yaka. Benga Martin Fayulu Madidi. Loba na ye biso pe tozali koya kokota lisolo na yo poto kende biso nyonso autour du même table. Ya koso ndeko langa Félix aboya ko répondre. Kita solo Martin Fayulu Madidi ko réponse. Yo oyo lingaka libération ya mboka na yo. Yaka Félix akoyamba yo parce que boko vanda autour d'une même table parce que vous êtes des Congolais. Muta ko refuser muto azate. Ezali musala oyo ya tout Congolais. Oyo za na posa ya koya ndeko langa komelenga binga pe na zoya pola bundetu balaza président mama yaka papa yaka toko soutenir yo bandeko la biso partout bozali oyo bozaka la souci ya ko sola pola mboka la bino bozala kala ba idée ya ko pesa pola mboka la bino boko zo ba poste bolingi pola ko diriger mboka la bino venez, n'hésitez pas bosola la Martin Fayulu Madidi na kozwa numéro à président. Na coaché la bino yango. Appelez le Bessier, appelez l'homme du peuple, appelez l'homme du moment, appelez le Christ, le Messie. Pourquoi je dis? Parce qu'il est Moïse. Ah, bah comme la maman c'est au bungité. Moïse tant raison qu'il n'est pas là pour délivrer dans Israël. Nzamba lobaki, je t'ai établi Dieu. Ce qu'on commis le bas là-bas, je suis. C'est comme Martin Fayulu Madidi. Il est je suis. Parce que Azala bâton de commandement oyazo sala sikoyo pour la libérer peuple. Alors Moïse Nzamba établissait qui est Nzambe ya bana Israël. Pour Nzambe ndazaki la kati na ye. Martin Fayulu Madidi azotambola Nzambe la kati na ye. Donc aza Nzambe. Soki oboyi bongo nazo songisela o faisons l'homme à notre image à notre ressemblance. Nous sommes des dieux. Ngapo nazo lo balona za Nzambe parce que na ye kotalisa o pole oyo yebite. Tango somo na ngoko kokisama. Cela veut dire je suis qui est venu pour la couper, ça donne la bonne nouvelle. Ndeko nanga n'hésitez pas. Pour le bâtir que au monde sur Congo, on va qualité président il y a son qu'on apporte à mon touté. Ce que vous avez dit, la benga qui la téléphone a su été l'ouvunu. Bengaye. Asa la posa la bino. Bosa la force. Pota et coquille. Tozo kota la kata réunion au basata la paix basakoya. Basata la basali koya. Poba lukaka kababo ma intègre. Basata la basali koya pour étouffer libération. Basata la basali koya pour toi avancer te. Yangonde kolangai. Ko umela na kolobate. Yaka tozo solola. Félix asa kokisami asa kenkemede asa de loko kolobate. Soki aboyi makambo oyo. Soki aboyi yango tozali kolongola ye par force ndenge lobi article 64. Soki aboyi tokolongola par force parce que tolobi to solata ke balamboka akokite azokokate ku fezoleka lokuta ebele makamba mabe belé ba arrestation ba enlèvement et puis lelo ndenge toza boye bala bakoki otambola te ndeko benga mona na obenga ndeko no mito tindela ga 10 fois pa yo kelaka yo loba na ye à partir de 19h à la soso mboka
soki aza na carte électeur te akende kosalela tindela bango mbongo ndeko s'il vous plaît la sengi yo mama oseya na bino eza bien bafamille mpo bana na biso balimwa te babunga te soki aza na carton électoral te akende kosalisa yango eza 10 000 francs tindela bango bakende kosalisa ndeko langa bazwa duplicata bazala nango babimi ya butu bato bobimaka butu botika partout insécurité Congo central ne parle même pas balèvement banini mituka banini mboka toyebi te eloko nini oyo esalami na prison makala ezalaki évasion te ezalaki sabotage ya Kinshasa na systématique pour la déstabiliser Martin Fayulu Madidi pour la kosala eloko comme tout Congo bilima bijo batelemaki mvuluzi bato nyonso babinaki eloko wana échoué alors échec nango ebeti mbonda balingi sikoyo bakota nango na système mosusu yango moni bato ebele lokola ba comprendre échec que Martin Fayulu Madidi nde akozala président de la République parce que Congolais ndimi ye babati déjà baye bato ebele bazali koya yango tozali kosenga tosolola ndeko benga Martin Fayulu Madidi bokoyoka na ye kita au mouvement la bino au regroupement la bino au nini parce que vous êtes des Congolais partout où vous êtes c'est le temps tosolola biso nyos ezali solo ya Congolais mokote ezali solo ya tout Congolais partout où ozali yaka la likanisi na yo mema yango boko solola le jour J boko zala délégation ya ba diaspora et kozala ba diaspora ya partout ba délégation la bino kozala pe bino moko boko zala wana pour établir mboka la bino Congo rénové Congo nouveau nous voulons un Congo meilleur un Congo plein de succès un Congo que les Congolais vont se retrouver et non un Congo qui va commencer à tuer les Congolais, à livrer leur nation, à déchiqueter la République démocratique du Congo. Nous disons NON. Et on a bengi bino nyoso, na ko benga mona mboka Martin Fayulu Madidi, boya Congo la biso eye ko bika elata elamba ya sika. Tika ko imaima po yomoko okokufa po Congo ekokufa te. Tika ko imaima po ekeke okoki oyo ngai na yo to sala Congo musala. Que Dieu vous bénisse na awande na sokisi. Bandeko la biso oyo ya Front de Libération Nationale du Congo rénové bazaba rebelle. Ce sont les frères Congo. Ne balingi ba revendiquer ba droit. Ce ne sont pas des rebelles. Boya to bundele kolo biso. Merci na bino nyoso. Oyo boko benga oyo to kozale sika moko oyo to kozale longo ba oyo pe ba komona ete maman séance au téléphone et kozala mabete que Dieu vous bénisse. Que vive la République démocratique du Congo. C'est le temps de la libération. Que vive Martin Fayulu Madidi. Que vive Martin Fayulu Madidi. Que vive l'indépendance de la République démocratique du Congo. Bino Obozoya, vous êtes les bienvenus pour libérer votre nation. Merci na Kabouya l'homme puissant d'échange pour l'équipe Guinée. Merci na Pape J, directeur recherche stratégique et personnel Sango Pareil de Moussa. Katangai, na lo balabino to bunde tumba ya solo et lamba oyo bendele ya lokumu. Ezo valeur nango ya solo pe bato bato sakoko. Ce n'est plus le temps de haine, de jalousie, de querelle. C'est le temps de l'unité. L'unité c'est notre force, l'unité c'est notre salut, l'unité c'est notre vie. Ingeta.